Ok, salut peuple de Dieu, salut les enfants de Dieu, l'église, vous tous qui nous suivez, nous sommes ici présents avec les prophètes Emmanuel Lumière auxquels nous avons eu à partager des sujets très importants intitulés la soumission sur les autorités ou soit la soumission aux autorités. Nous avons quelques questions à poser par rapport à ces sujets. Nde Tokotuna, Papa Emmanuel Lumière. La Bible nous dit d'avoir des respects devant les autorités. Mais dis-moi, moi je sais que je constate par rapport à l'autorité, cause à l'autorité et comment si à orgueil. Cause à l'autorité et comment si il y a mépris à Batumsus. Alors par rapport il y a Imerwana, par rapport il y a Makambwana oye kuma kosala mingi na ba autorité. Conseil nini okopesa si ba autorité oyo ba agisaka milenge wana. Merci Papa Rishi pour la question. Je pense que le kola bana nzambe biso nyonso Bible lobi to meditaka liloba ya nzambe. Toko tanga livre moko Jacques chapitre 1. Oui. Jacques chapitre 1. Le verset 22. Ok, je lis la parole de Dieu. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu. Botana misala liloba ya nzambe. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Bosuka kaka na koyoka te. À vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Le problème c'est quoi papa? Ouais. Liloba nzambe esengeli kosalela yango. Eza na batu mingi base limitaka na koyoka kaka. Bazo se borner. Donc ça dit que kopsuka. Bazo pesa bazo ta limite na koyoka kaka. Or c'est faux. Liloba nzambe bayoka kaka te me basalelaka yango. Tango lobi kezana ba autorité mingi comment question ezaki ndenge la commissaire autorité na bango sujet il y a orgueil soit il y a mépris donc manque à considération ya batu mususu parce que ozana na autorité na pouvoir obandi ko mépriser batu olingi sou considérer batu te okomi orgueilleux donc il y a yo qui bokonzi même yo na orgueil. Bible lobi Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, amen. Mais il fait grâce aux humbles. C'est ça bien aimé. Il faut comprendre que na muntu aboye oyo akomi orgueilleux. Il faut comprendre déjà qu'il y a respecté liloba nzambe te. Touti kolobango par rapport à sujet tolobi que les véritables autorités nzambe. Siko yo autorité soki yo pe oza pe faible, oza pe inférieur liboso ya nzambe. Soki ozozanga komi kitisa liboso ya nzambe, ndenge nini olingi bato musu ba respecter yo. Parce que olingi ba sala yo pe salela baninga. Amen. Tango yo oza na komi kitisa liboso ya nzambe, ba open nzamba te liboso na yo ba kozala pe na komi kitisa liboso na yo. Donc, conseil na kopesa na mutu aboye atanga liloba nzambe pe asalela yango asuka kaka na koyoka te mais asalela yango kibokonzi na yo ekoki jamais komema yo na orgueil ekoki jamais komema yo na komépriser batu. C'est pas bon papa Rishi. Ok, merci mingi pour la réponse oyo est vraiment édifiante. Gloire à Jésus. Et alors tokoki koleka na deuxième question. Souvent bato oyo bazaba inférieur ba komisa infériorité sujet na bango ya je ne sais pas quoi ya soumission moko débordé liboso ya ba autorité ba koma kopesa ba autorité ba gloire mususu parfois ebongi na bango te na ba sens wana. Est-ce qu'il y a un mot
par exemple na koloba il y a des gens azokumisa mokonzi na lolenge oyo mokonzi azo mérité. C'est l'idolâtrie. Oui. Mususu alobi oh mokonzi yo vraiment seko na seko tant que aibi ke seko na seko nzambe. OK. Siko na batu ya bongo conseil nini okoki kopesa bango. Bobima na idolâtrie. Naza vraiment droit et pas na bino. C'est l'idolâtrie. Bako gumba melakaka nzambe ye moko. C'est-à-dire que lelo soki nzamba établir pasteur liboso na yo, au sengeli au respecter pasteur na yo, mais okoki jamais ko adorer pasteur na yo. Question toni vraiment est important. Bato mingi bakomaka au point ya ko adorer bato. C'est juste parce que yaza inférieur. Non, nzambe atie pasteur te atie autorité moko te liboso na yo poko misaye nzambe na yo. Nzamba zalaka moko. Donc bino nyonso oyo bokomaka na point ya ko adorer to bozo adorer déjà batu. Boyeba ke bozo sala mabe. E nzamba za nesengo na bino te. Na bino pe ba oyo bozo ndima pe gloire wana. Boyebi te ke gloire ezalaka ya nzambe. Jean chapitre 7 verset 18. Est-ce qu'on peut gloire ezalaka ya nzambe. On peut lire Jean chapitre 7 verset 18. Gloire ezalaka ya nzambe. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Moto azolobela pona mokonzi na ye azoluka lokumu na ye. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Mais moto azoluka lokumu ya moto atindi ye. Celui-là est vrai. Ye wana za muta solo. Et il n'y a point d'injustice en lui. Pe makambo eza injuste to injustice. Makambo eza na nzela te eza na ye te. Donc oyo azoloba na tina ya mutu na mutu mosusu azoluka propre gloire na ye. Et mutu nyonso oyo azosakapare ko saka ko kangamela nkembo ya nzambe automatiquement akomi monguna ya nzambe. Na Bible je crois c'était l'apôtre Pierre ayebisa mutu moko a reprocha ki une fois ayebisi que kofuka melanga te abiba kofuka melaka nzambe ye moko. C'est-à-dire que Pierre a refusé ki gloire wana. Siko yo okomi kokangama na gloire ya nzambe koma. Tango mutu aye ko adorer abandi ko peso adoration. Mais yo za autorité sunga ye à comprendre que adoration eza ya nzambe. Zongi salo kumwana na nzambe kokangamela kango te et puis bino pe bokenda ko adorer batu bandeko boyeba ke eza mabe c'est l'idolâtrie et nzambe Bible lobi idole mon côté à mona bokonzi ya nzambe. Nous devons nous repentir. Merci papa pour la question. C'est bien, c'est vraiment intéressant votre parole que nous avons écoutée de la part de Dieu oyo à transmettre biso na nzela na yo. Donc par là je voudrais un peu comprendre que kozala soumis ou soit soumise ne veut pas dire kokoma esclave ou soit kozala na respect envers autorité et comme un peu faiblesse. Okay. Parce que beaucoup d'autres comme ça rango faiblesse devant l'autorité. Il se sent comme si a commis esclave, a dans obligation et a kosala nyonso. Papa Emmanuel Lumière, est-ce que devant les autorités, est-ce que ce qui semble être mauvais, est-ce qu'on peut le faire ou soit on doit résister les autorités? Il faut qu'on résiste na yango. Likambo nyonso eza mabe et uti na nzambe te. Il faut qu'on résiste na yango, ko pesa ngo accepter et salama na yo. Nzambe asengi yo ozala na respect ya bakambi na yo. Tosengeli kozala na respect ya bakambi na biso, mais tosengeli ko adorer bango te. Donc komi kitisa eko komisa yo esclave te. Eko eza synonyme ya kokoma adorateur te liboso ya mutu oyo atombwami liboso na yo.
pesa ye respect ndenge esengeli, mais adoration est réservée pour l'éternel. Ok, sur le plan familial, j'aimerais avoir une précision par rapport à la soumission ya bana liboso ya baboti. Est-ce que mwana azana droit ya kosala oyo nyonso moboti alobi ou soit moboti pe akoki parfois ko détourner chemin ya mwana et mwana pe akoki ko résister liboso na ye to ndenge nini? Et ça vraiment très important question. Cela ne veut pas dire que posa mwana nyonso moboti akoloba na yo osala yango. Non. Il faut oyeba kozala na litoi ya koyoka nzambe ya ko comprendre liloba nzambe. Ça dit que nyonso yo moboti okoloba na mwana ezala par rapport ya liloba nzambe. Soki oyo senga mwana makambo eza contre liloba nzambe parce que toyoka eza na ba papa ebele. Akotinda pe mwana na kisi. Alobi moboti aza nzambe ya si. Alobi moboti aza nzambe ya se. Na ebite ekomama wapi na Bible. Nzambe azalaka nzambe ya nyonso. Aza mokonzi ya likolo ya se ya mabele. Moboti azalaka nzambe ya se. Ezalaka te na Bible na ngai. Peut-être na Bible na yo bino batu mosusu bolobaka bongo. Na ba Bible na bino ezali. Soki ezabo ya okomelanga pe verset wana awa. Nga na Bible na ngai ezate. Na biki nzamba za moko. Mwana osengeli ko se soumettre liboso ya moboti na yo. Bino pe baboti. Bo edaka pe bana. Makambo zoloba pe na mwana ezala par rapport ya liloba nzambe. Yango wana vie, yango wana justice. Soki omoni mwana s'oppose na likambo ozoyebisa ye o eza ndenge moko te na liloba nzambe, alors kopesa faute te. Parce que tosengeli ko se soumettre kaka na liloba nzambe. Oui, devant les défis à bongo, mwana devant langage parfois aux parents à koki ko adresser que si tu ne fais pas ça tu seras maudit devant ba telle intimidation mwana koki ko zo ba agissement nini to imer nini. C'est très important que vous ayez la connaissance de liloba nzambe. Bible lobi malédiction sans cause est nul. Ça dit que même mata lobi que okozwa malédiction muntu akokokisa bilakela mabe wana eza nzambe. C'est ça. Muta pambolaka eza nzambe. Muta ko istauto tanga ngona Daniel. Oui, celui qui renverse et qui établit eza nzambe. Oui. Ça dit que ndoki moko te azaka na pouvoir ya kosimba mutu soki nzamba pesi nzela te. Parce que même ndoki po apumboza na posa ya koutiliser mopepe ya nzambe. Soki nzamba privé ba biloko nyonso wana akokoka pete. Voilà donc ne vous en faites pas. O papa to maman lobi okolakela mama be soki likambo sali eza juste liboso ya nzambe eza malédiction sans cause eza na effet moko te na vie na yo. Nzambe ye nde azalaka vrai papa na lingi ko fongola penza aspect wana te. Nzambe azalaka vrai papa alakelaka pe batu mabe te lobaki otambola na contraire ya liloba na ye. C'est bon, j'aimerais parler ou soit poser une dernière question concernant le respect au plan spirituel. Tout le monde a batu, tout le monde a ba chrétien, bazalaka mingi na confiance na ba pasteur na bango. Est-ce qu'un pasteur peut akoki ko conduire un fidèle na erreur? Est-ce que c'est possible ou je ne sais pas quoi? Je pose la question à papa. C'est possible na pasteur à Kotali Felo. Oui. C'est possible. Est-ce que na li Felo pasteur aux alakunate? Au moment où tozoloba awa na balier de tourment. Est-ce que bato mosusu bazakunate na mokili babenga mai ba pasteur? C'est possible na pasteur pa Kotali Felo. Mais so lingi okotate moyen zaka monko ya kozana respect. Ya liloba nzambe. Donc c'est possible pe na pasteur mais ma fidèle na erreur. Et puis bobi barke oyo Yesu azalaki nango papa riche. Oh ya Pierre. Non,
O mususu ba disciple ba mona ki mon pépé bazo banga. Oui, oh ya tempête. Moi je vous dis que ceux qui ezaki na pasteur moko azaki ya kolala mukolo wana barge wana ingaki dinda. Ala musae. Ingaki dinda. Bangai baktola. Mais gloire au Seigneur parce que oh yala ki wana azaki pasteur Jésus. Au-dessus de tout. Sous sa foi, l'autorité suprême, la tête de l'église. La tête de l'église. Nzamba pambola yo pona maloba wana. Amen. Le roi Isaïe qui est créateur, Dieu véritable. Et c'était comme ça. So Isaïe ba pasteur. Ndenge tozali. Mukolo wana nde batu banga batika fufu. Non, to kumisaka nzambe ye moko. To adore nzambe ye moko. Pasteur na yo okoki jamais kokoma na point ya ko adorer. Et puis mosali nzamba solo akoki jamais koyamba. Adoration. Ya batu. Soki oza ignorant, oza peut-être mwana na makambo nzambe oye ya peine. Oyebite ozosalango pasteur amalam ako orienter yo akolakisa o lolenge ni no sengeli ko salelango ako refuser et ya epanaye. Voilà. Merci les prophètes Emmanuel Lumière pour toutes les réponses que nous avons eues et édifier biso et pesi biso ba précision parfois na ba question to se posaka mais to zo bien noté. Et maintenant là je voudrais ajouter ceci par rapport à inspiration nazui na nzambe à travers ya maloba ya prophète. Il y a un verset que touti kotanga kala mingi te oyezo le belabiso, nous devons nous soumettre les uns et les autres, mais pour Christ nous devons les craindre. Donc la crainte n'est pas donnée pour les hommes, mais la crainte est à Dieu. Donc nous devons nous soumettre devant les hommes, respecter les hommes, mais pour Dieu nous devons le craindre. Donc l'adoration Isakaka Obaobi, propriété privée en Zambie. C'est-à-dire même ba ange ba refusaka adoration. Natanga na mona même ange moko oyo ayaka liboso ya Jean na il ya Patmos et Jean alingaki agumba mela lobi mon frère nga naza na ngai compagnon ya service na yo nga naza na nga te muto nazo mériter honneur oyo lingi ko opesa nga. C'est-à-dire même biso basali na nzambe biso bakambi biso baba oyo nyonso toza ba autorité devant ba telle circonstance oyo bato bazolinga ko exagérer soumission na bango na tina ete bakoma na point même ya ko adorer biso toyebake na ba idolâtre na batu nyonso bazo zwa gloire oyo ebungi na nzambe bango nyonso bazo mériter lifelo. Donc na yo zo pesa batu oyo esengeli te gloire na yo ozo zwa gloire oyo esengeli na yo te bino nyonso boza toujours na nzela moko oyo eza lifelo. C'est-à-dire gloire oyo ebungi na nzambe totikela nzambe. Merci papa Emmanuel Lumière. Nous avons eu vraiment une bonne part de la parole de Nzambe. J'espère que ce n'est pas fini. Autre jour, autre fois, prochainement. Et nous aurons toujours de telles paroles pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Tout ce qui s'en a verset biblique. Oui. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nangiga bisayo ndeko ozala mayele. Kokoya na makambo nyonso te.
sinon kozwa bokonzi ya Nzambe te. Nzambe apambola biso. Tozalaki na esengo ya kozala liboso na bino ya répondre surtout spécialement na invitation ya Papa Rishi. Amen. Nzambe apambola biso. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. À la prochaine. Amen.